oye. Alors na berrer wana ti à la fin papa olangi akufi na berrer parce que message ebimaki papa walesa abondela pona papa olangi. Ye atali ngolu na ye ota mobali no bakoloba nini. Même peuple de Dieu to sepelite eza berrer ngolu nzamba salio eza pona yote eza te po yo dondwa non. Grâce wana ezali pona peuple de Dieu. Eza pona bana nzambe. Nzambe atindi yo po transmettre. Mais siko eza pona ko kabolate. Siko erreur ndenge papa olangi akufi eza erreur euti wapi? Erreur euti pa mama olangi. Congo France. Isona bango. Bango na biso. Isona bango. Ikara molai. France.com. Site ya Kolo Masolo danger. Masolo kitoko. CongoFrance.com. Amis téléspectateurs de CongoFrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission Oyo Actualité à la IN Tolobelaka sur tout ce qui est actualité politique, socio-culturelle, religieuse, Tolobelaka vraiment actualité belé, tout qui est actualité où ils ont préoccupé mingi ba congolais, ils actualité il y a la mort, il y a papa Olangi, les autres Oyamba, maman Charlie, Oyo quand même aza chrétienne à l'obarapé ba vérité ou esengeli na quatre émissions autokoye bango et puis to kolobela pe ba actualité mususu ou concerné bino na katia émission Oyo présentée par monsieur Didi Dipumba. Maman Charlie Zanangayi, bonjour maman Charlie. Bonjour. OK. Maman Charlie ba bota la biso ebelé et c'est déjà deuxième fois de la katia plateau na biso ya CongoFrance.com. To ba déjà suite à la mort, il y a papa Olangi yo ozwaki ngondenge nini. Na pesi mbote na remercier pe chaîne amunene ya Congo France. Donc na sango oyo ya passe vraiment passe za makasi. OK. Maman Charlie passe za makasi to yeba déjà au sambela pepa mama Olangi. Na sambela kuna te na senga nzambe. Na senga nzambe ndenge nyonso na fanda na éléphant na limité. OK. À côté mais na Nzambe apesa nga opportunité anate. Ceux qui na se préparer pour na kende, azo bisanga ne va pas là-bas. Pourquoi? Otuna Nzambe te. Na tuni Nzambe pourquoi na kende te mosali ya munene bo lobi ko kende te okoya ko kabwana na libota na yo. Non, mais comment ça okabwana libota na yo? Na tuni Nzambe na bili kamune ba bengi nga oyebite ndekono déjà aza na epa ya mama Olangi auto bimisa ba journal afingi famille mobimba ngabi wana ndeko ya yo ndeko ya nga mwana tata mwasi na nga propre Jean Maleke soko zoyo kangai mwana papa mbongi ya auto nazaleki na yo ngai oyo zo mona ngai na peso mbote siko zali vraiment libote za na posa na yo. Maman aboti wa kufa kina Kishasa na yoki ata coup de fil na ote ata ya muke na yoki te ko sambeleza ko kabwana te ko sambeleza foto lingana toza na bolingo toza na bomoko siko ya kabwana bino na ndenge nini. Qu'est-ce qui s'est fait que akabula akabwana famille nazo pesa penza conseil na bandeko nyonso bazolanda biso ata okutana na mosali ya Nzambe apesi yo ondenge ezali tala ndengo zawa ne folongwa na famille oya yango ezalaka te. Donc enseignement ndeko nanga zwaki yango permetaki alongwa na famille akota na kati ya mama Olangi na église ya mama Olangi. Enseignement ni zwaki ya ko diviser, ya ko séparer, ya ko réunir. Puis c'est sinon ba détail parce que bato bon là na biso na kati ya émission actualité à la une. Balibaye vraiment par rapport à l'actualité où ils allaient là, il y a la mort, il y a papa Olangi. Enseignement, il y a servitude, esclavage, aza esclave pas ya nabiso, azoa lokola mwana musala, servitude ya ko balate, akozala bien te zwana biloko nyonso yo ye asomba na mbongo na oyo somba na mbongo ndeko na yo. Zwango tumba, babilamba ba super, batumba, mbongo oya bandai ko sala échange, batumba. Donc yefa bandela zéro nandenga côté pa mama Olangi babalisa ye toyolu mubali wana te tolia mbongo te tomona ye te toyoka ka babalisa ye. Donc tout le ba ke église mama Olangi eza église moko oyo et so séparer ba famille eza ko bato babandai ko lela tango nga ekomelinga vraiment nazo confirmer ngo vraiment eza ya solo yaya nanga za wana zo landanga nga na leki na yo vraiment soko zu message oyo
zala penza moto zonga sima. Okay. Libote za na posa na. OK. Toyeba déjà par rapport ya ndenge papa olanga kufi, toyebi ki azalaki na maman olangi. Okoyeba koyeba ce point histoire mokie oyoyebi par rapport ya famille olangi. En tout cas, par rapport à la famille maman Langi naebi vraiment makambo famille te nazo kota kana sujet à parole de Dieu. Ngolu o nzamba sala e asala e grâce. OK. Grâce au nzamba sala e eza pour le peuple de Dieu. Eza ya yete. OK. Nzamba sala o grâce eza ya yote. Eza pour servir pour le peuple de Dieu. Alors ngolu wana ekomi ya maman Langi. Akomi ko sala ngo selon ye. Alors na berer wana ti à la fin papa olangi akufi na berer parce que message ebimaki papa walesa abondela pona papa olangi. OK. Ye atali ngolu na ye pasteur walesa azali na kati ya ministère ya défense. Kuna ye azana combat côté o papa walesa azana défense. OK. Yo na combo ko kite tika ba défendre yo. Tika ba défendre yo olobio na yoki na zoya mutaza na kati ya koma olingi ba défendre te même libota mobali no bakoloba nini même peuple de Dieu to sepelite eza berer ngolo nzamba salio eza pona yo te eza te po yo dondwa non grâce wana ezali pona peuple de Dieu eza pona bana nzambe nzamba tindi yo po transmettre mais siko eza pona ko kabola te eza pona komimona teke na en tout cas na pamboli papa walesa na komikitisa nyonso azana ngo vraiment na yoka ki pasi pe mawa il fallait kotika mosala nzamba komisa message tina suka okati olobi papa komi bien yo na komba olingi ba défendre yote siko erreur ndenge papa olangi akufi eza erreur euti wapi erreur euti pa mama olangi parce que ye moko alobi bazabulu mutu bazobundisa bato ya science occulte mutu bazobundisa papa olangi. OK. Ozomona siko ba komba yo bundaka ezo senga ka défense. OK. Ministère de défense ezali papa walesa. Il fallait otikela ye place abondela même na musika nzambe na biso loboko ne koma kesika ya mutu koma kate. Papa walesa zana Kinshasa, mama olangi na papa olangi bazana Afrique du Sud, loboko nzambe okoma mosali na lobakaka mokati ote ndenge ezali tout va bien. OK. Est-ce que église il y a système si one église il y a papa olangi na mama olangi eza ba secte ou bien eza vraiment église ya nzambe na kati ya Bible Bible elobeli biso boye ko kabwana eza malamu te. OK. To linga na bayene na biso voilà ye moko déjà kabwana na mama na ba témoignage ze bele mingi ya mabe mama message nyonso yo kaka ndenge épreuve que papa walesa tango atina ki message yo kaki message au peuple de Dieu lelaka yozo kabola yozo na landa ki pe yo moko olobi o tango bobandi ministère batu bazwa ko tondela bino mingi na salon mobali no ko uta musala kiti ya ko fande zate yango bokata ki bobengani na famille ya mobali ke baya kalisusu ate komi servitude. Mama Bible lobi ndako eyambaka ezanda ko epambo maka bazolanda bino te bazolanda nde makambo ya nzambe bino bozoloba po ba comprendre ministère oyo eza ya nzambe beza ya nzambe te bongana kokoloba kaka esika ko kabwana ezali eza ya nzambe te. OK. Question moko ezali bato belé bazo komela biso awa par rapport ya église ya maman olangi parce que tout le monde a un débordement et ça les macaracas ça les mettait dans quatre églises wana. J'espère que batni se tourne à base de l'ignorance té batu bazana kati ignorance belé batu bazo kufa mutu aza malade bo pese lisusu 40 jours mususu akomi na 25 ya kufi bato ba kufa kana ezokende ka dans les zéros 40 jours on est pour ba kufa ou bien pour na base lobiko déjà mutu aza malade yo mama olangi oza na ministère bondela na nopona ye santé ya mutu ezonga bien gêné pona ye ko gêné pesaka 40 jours 40 nuits OK. ko gêné eza ba sacrifice lobika nzambe journée lelo natiki mama kinga na maboko na yo naza na posa yo sala akobenga pe bien en tout cas maman tout va bien hein bato bele ba biki non papa olangi na maman olangi bazaki ba féticheur ba magicien yango nazozonga kaka esika basali ya nzambe bazali ko kabwane koti eza so ya nzambe te
maman olangi akabwana na bandeko na ye leki na ye apesa ba témoignage ya mabe depuis Kinshasa na landa yango nga moko na senga nzambe na kende nanu na yoka makamponga na linga penza ko koma le preuve mais nzamba permettre te donc nazo kumisa nzambe ndenge épargner nga na sens wana mais ndeko nango azakuna ya Jeanne vraiment soko zo ka message oyo ngale kino na tindi vraiment na pekisi yote mais zonga na nupe na famille papa botanga kufa obenga te otuna te mama bota batu bakufe belé ozoki ma parce que olingite yo zakuna na kati ya ministère ya mama olangi okobi mate bazo en charge batambisa ko mboka soki pe lelo kufi to koyeba te. OK, dossier ya papa olangi na mama olangi ya CFMC to zongela ngo na suka émission lelo pe toyoka batu bazo critiquer mingi basala ensemble comme quoi makambo ba gege makambo ya ba fétiche na kati ya église déjà makambo ya gege te bi ki uto le cas déjà mais tout moni on dirait pe basa cité famille olangi basa pe na kati makambo ya gege papa ngana zozonga kaka o bible lobi oya ko kabwana kaka wana kaka na tie kaka sete kaka na place wana Bible zo senga biso to sangisa. Mais msupe ya ko kabona kino o azan doki o azan dokite. Non, ye azana combat. Combat ne fa battre ba demo wana. Kindoki wana fa bimezo makofi. Après to bengi nani papa walesa na défense aye ko défendre. Ça marche comme ça. Yo ko lingate ministère na oza ngo kaka à côté. Eza pe ya yo teza ya nzambe. Nzambe pesio po sala kaka. Eza musala nzambe pesio po na peuple na ye. Mais yo komisa ngo ya yo ezana bande comme ça basambela kuna ba okomona pe mama olangi te. OK, qu'est-ce qui prouve que Matéa ya papa olangi ya mama olangi ya CFMC eza Matéa moko oezo kabola oezo eza Matéa moko vraiment ya nzambe te na landaki ye moko atukanga na zo lande preuve à l'appui mama olangi ye moko azo témoigner batuni ndenge ministère bandaki ndenge bayaki ko kabona na famille surtout ye nazo mona zo beta sete côté ya famille mobali na ye bosiko soki ye azo beta sete ke aboya ki penza famille mobali baya lisusu te po bazo tonda na salon bazo liebele mobali ne place ko fande ezate moyen li ezate il faut mobali na bima lisusu akende ko traîner po batona bakende ba msupa okende te bala wana mama olangi ye moko wana ye moko soki bolande ngona zolanda ye penza ye moko ndenga azoloba botanga ngana zolanda donc mama olangi moyen te angezate parce que muto abanda église zaki mama olangi be papa olangi mama olangi muto abandaki après papa ekokota na kati ya ministère ndenge na landaka bango donc mais il y a toujours qu'une autorité ministère eza ya oui voilà OK, c'est lui qui fait elle il y a des amba visitaki voilà aza maman o na sepelaka na ye mais façon ya koloba toujours même na matea wana ndenge na landai na yoka nanga metango na yoki ye moko azoloba na moni ke ye vraiment aza na kati ya batu ya CFMC ba otala yo ya église wana eloko ni okoloba déjà pour na bango par rapport ya événement ya actualité sur la mort ya papa olangi nga déjà si nakuta na bandeko basambelaka kuna mususu kuto alingi meme ko approcher ngate parce que bango baza donc baza na ministère moko ya ko kabwana donc bakabwana na ba famille soki otuni bango ezalaka bongo te menga na zoloba naza victime yaya nanga kende sala kapasi soki asakufa so pokuna soki okufi bakundi pe okuna eza lokola voilà eza lokola ndeko moko azakane na makamune ya mokili soki azio kaka be azio na musala soko koti epani okobimesute nyose kolekana kana na kati boyebi yepe mama azaka ndengo wana soko koti kuno kobima lisusu te atuka yenga nazo sengo bima soko bando sambela muke na famille muke na musala nzambe muke pe libanda ozala pe mutu. OK, sikoyo mama olangi otala yo naibike yo potala ye pa otala on a vidéo parce que balanda congofrance.com message nini oko passer na mama olangi soko otala mama vraiment oza na choc makasi na yebi tozolela esika moko nzambe vraiment asunga yo ba message nyonso yo peuple de Dieu la kezoloba oyo kaka mutu nyonso aza na mutema il faut zongo bino
ndenge nazo enseigner boloko ya peuple bazo sepela te po eza ya yote yo zo enseigner bato bazo sepela te neti siko bat mutu aza d'accord azate vraiment il faut ka kozonga lisusu ko na ko tuna nzambe ninyo koki ko transmettre na peuple de Dieu tala Esther aza mwasi nzamba sala ki ngolo Esther mwasi ya ngolu nzamba sala ki grâce nzamba sala pe grâce nzamba sala eza pona yote eza pona peuple de Dieu eza pona biso nyonso mais ministère ana eza ya yo neti siko yo ndozo décider na nyonso papa walesa bengi yo mama naza na posa na bondela tala kutu message eza pona papa ko bondela po esprit de mort ezali pona papa olangi en tout cas kata ki na mukuse même biso to sepelité ngana sepelaka na basala nzambe bazala ensemble yo za mama o nzamba sa pona eza pese ngopona biso ba mama mais soki ezaka pona ko kabwana pona ko pona e komi lokola donc ezolongwa lokwa bonzambe ezokoma lokwa likambo moko ya part non ezala ensemble mutu nyonso oyo ako neti nga soki lelo na bina za na posa na kutana na yo na sola na yo eza na facilité pour ceux qui ont la facilité te moyen comprendre message oyo ezate ceux qui peuvent transmettre message pour to kokuta na te ezaka bakali na bakali bakali wana fait bukana parce que yo za na ministère à combat. OK, merci beaucoup Balandi Biso, mais tu occupé par rumeur qui est continuant Koufi. Yo qui ont ndengeni déjà ni ne komelio lelo parce que otuna ngango na lingo répondre na bato ba otala yo. Coutinho Fernando a Koufito a Koufité. Ozwa ki ba information ndengeni. Vraiment wana toko talaka ndenge zamba zo sunga biso. Bon, to souhaita kaliwa mutu te aza papo asali penza musala nzambe ebele. Vraiment esengo eza ya mingi na mateo yepe atea. Soki eza mukano nzambe nzamba zo lokumu soki nzamba zo batela etika ete nzamba batela papa isiko zali na libota mobimba vraiment sans oublier maman Emi Coutinho parce que ça va rumeur circuler sur la mort de Coutinho Fernando tango ba email réseau circuler biso toza na pona ko bondela soki yo ki message faut ko bondela koyeba ke aza mosala nzambe toza na posa batu bakufa te toza na posa basala nzambe bazala ba vivre ata comme mukolo me azala wana toza na besoin na bango mais aussi le mot qui nous va pasteur bazala réuni bazala uni dans l'ensemble mais le ba pasteur baza donc mutuna ministère naie voilà en tout cas ça quoi arranger bino batu bozala ba mama église ezo arranger ata mukete ezo arranger te ngana zo senga kaka papa walesa nzambe penza simba o lisusu na ministère muneno nzambe apeso pona ko défendre vraiment il faut qu'on réunisse basala nzambe ensemble ngana zo senga penza merci ndenge ozwaki vraiment courage ya kobenga mama olangi soki ezalaki mosala nzambe mosusu ya lolendo alingaki asala ngo te oza papa moko nzambe vraiment mona yo nzambe abatela yo musala kitoko ozosala tikete peuple de Dieu basepela lisusu message ezali kaka sangisa lisusu ezala ya basi ezala ya mibali tozala kaka na esika moko pona ngolo ya nzambe. OK, voilà to comme na suka émission oyo actualité à la in c'était l'actualité de la mort sur la mort de papa Olangi Akufa qui na kati Afrique du Sud. Donc ya mbeda kibino Maman Charlie, par rapport à l'actualité, tu continues toujours pour informer Kabino, dans surtout les actualités, parce que mission ou les actualités à la IN. Maman Charlie, dernièrement, on a eu cause par rapport à l'émission actualité à la IN. On repère ça Jean 1,16, Batanga. Donc Moussala Nzambe za pona mutute. Moussala Nzambe yo zakaka vase. Oza nzambe a rempli pour transmettre ndenge basala nzambe alobaka munoko na yo maloba nzambe il faut pe ko to so nzambe azoloba soko zo to sate moi ezalité tala ndenge to perdre papa olangi pona kozanga ko tosa komona kana zana ministère a combat naza bando bandai ko combattre oui oso longi bitumbe belé poto longa kana kati ya bitumba wana elonga déjà zali pona biso bana nzambe mais toza pona ko kabwana te toza vraiment pona ko kabwana te mama vraiment zonga penza na nususu penza bon moto pe sala otala potango oloba ko mona kango pe na télévision olanda kango pe na ba chaîne ngana landa kiyo ndenge vraiment famille papa zoya bino yozo sepelate comme servitude donc ndenge zana
na yebi te soki na basemeki boyokanaka ndenge nini yo kopesa enseignement ya libala soki yo moko déjà oza modèle te na basemeki na po bana ba jeune bazoya il faut ko encadrer bango na yo ka ba cadrer za kuna ebele mais balobi avant sala likam netinga pona te ya moto amelaka masanga nga moko ifo na tika masanga po ndenge naza na melaka te naza na autorité na côté ya moto amelaka po atika mais yo moko oza vraiment na kati kaka ya ko séparer ndenge ezali ya mama olangi soko yebi penza ndeko mwasi na kombo ya Jeanne Malek na yebi kuna bo changer kombo ba changeaka bachangeaka po ayeba na nini susu te komi nango sa trace ata kufi leta koyeba na ete. Ok, merci beaucoup. Na bino bato bolandaki biso na kati ya émission au actualité à la une mbote na ona bato bayebi yo. Vraiment nazopesa mbote mingi vraiment nazopesa bambote ebele na bakombo na okokate na remercier nanu vraiment papa Didi et Poupa donc na chaîne ya munene oyo micro lelo ekolukanga na remercier Nzambe na part Nzambe na pesi basala Nzambe nyoso mbote na pesi basala Nzambe mbote mingi ba mama évangéliste ba mama Emi Kutino mama Gigi boza ebele surtout solo la mungwa Zamba pambola bino vraiment za émission nano tokutana te meto okutana Zamba pambola maman Angèle vraiment ba mama boza ebele mama Noël Zamba pambola yo Zamba batelo musala munene Zamba peso ekende liboso ba mama baza ebele soki natangi kombo te ko silikate vraiment Zamba pambola bino ebele. Ok, merci beaucoup na Junior Bookson Bukasa et par la Kibiso. Merci na Pati Mengani, Banque Bilamba, les célèbres, pour assister à Kibiso. Et puis merci beaucoup na Batunion surtout, au Bandarabiso, surtout au Basaranabiso, afin de Gifnou à Paris. Et merci aussi na Sarah Ramazani, au Yaoutou Komelanga. Merci. Restez branchés dans katakongofrance.com, vous ne serez jamais déçus. À plus tard. Merci beaucoup, Maman Charlie. Merci. Au revoir. Pour la visibilité et la promotion de vos produits et marques, contactez www.congofrance.com. Meilleur site de la diaspora avec plus de 80 000 visites par jour avec une diversité d'émissions politiques, musicales, culturelles, sportives et des scoops à temps réel sur le plateau ou en mode duplex. Pour la publicité, visibilité, la promotion, il y a des produits, entreprises, na ba appartement na bino, vous contactez www.congofrance.com. Meilleur site ya diaspora, na plus de 80 000 personnes ba kotaka na site na biso na mokolo moko et ba émission ya ndenge na ndenge. Ba émission politique, musicale, culturelle, na ba émission moko ya découverte. Et ba duplex na temps réel. Awa actualité nde actualité. Et Kinshasa, Mikili, d'accord. CongoFrance.com. CongoFrance.com. Isona bango, bango na biso, isona bango. Ekara molai. CongoFrance.com. Site ya Tolo Masolo ya danger. Masolo ya kitoko. CongoFrance.com.